Bienvenue sur Ago Plus Matin, au rendez-vous de l'actualité, le social, les décryptages, le sport. Ici, nous parlons de tout. Ago Plus Matin, le rendez-vous de grands, le rendez-vous de ceux qui aiment l'information. Vous informer, vous former, c'est notre mission. Ago Plus, votre agence de grandes opportunités. Très chers fidèles téléspectateurs des Ago Plus Matin, bonjour, là où vous vous retrouvez dans vos maisons partout, et je vous est encore là pour vous présenter cette émission matinale. Bonjour Nabino Nyon, soba fan Nabiso, abonné Nabiso à YouTube, bisika vous se retrouver, vous allez vous abonner mingi et ça là bien vraiment. Aujourd'hui, je vais vous parler na kemon qui est touché na sport, sport Nabiso, sport sans fétiche. Sport sans fétiche, c'est notre sujet, conséquence nango, on va débattre de Rolobapena, moi Kabebele ou Ana, tant on a le bibo, moi je suis pas celle de mon plateau, na kendaki kolukila bino moko ya batu ya kala ya basport, basala basport, abeta basport, azala zala wana asolola bamakabo ebele, lui on lui appelle le coach, coach Godé Luté, il est 2 années vraiment na plateau, on va débattre avec lui, Montréalais, mais c'est Omar. Si vous êtes vraiment même moral avec moi et je vous là, vous pouvez montrer mon invité qui est dans mon plateau. Je vais dire déjà bonjour coach. Bonjour Mamédouige. Bonne santé. Oui, Dieu fait grâce. Santé Zapena Malam 5 sur 5. Les deux vraiment na côté na ba belé sport, na yé vraiment na sport et vous avez ba libosité na vous signaler ba abonné na biso et puis ba fan ya Ago Plus vous rawana et ça la vraiment bien tango mona penda ba remarque na bino ezo ça la bien coach. Santé le bi Isabi na zano na plateau pourquoi seulement sport sans fétiche? Sport sans fétiche parce que fétiche eza mabe. Fétiche eza mabe, yango moni toye na sport sans fétiche. Oui. Yango moni sport sans fétiche. Bible ezo pekisa biso bambala mbala makambo mabe. Po nzambe azoloba avec moi ton ça exploit. Sans moi. Sikoyo diable aye pour le bakeza ye. Dans son totali nzambe tomoni diable, so tomoni satana tomoni Jésus, so tomoni fétiche tomoni prière. Oui. Yango moni toyekolobake les sports sans fétiche. Les sports sans fétiche avant au tchassan wana c'est que yo pose qui nous on a quatre fétiche wana on va dire que ça il a moni keza mabe ozongi na prière ou comment. Bon, batu nyonso basala fétiche te parce que ba exception ezali na mokili. Oui. Surtout que on a grammaire, bijou, caillou, chou, ils ont X, ils ont S. Donc, exception, exception, il y a un sali qui est, toi, il y a le sport sans fétiche. Parce que, quand on est né d'une famille chrétienne, qui s'est habillé, maman, qui oh, nous sommes assis, qui na libota na biso, on comme les boma, ou soit au couvre. Et donc, il y a une ville à boma, on a tala, bateau à boma. Donc c'est pour cela Batumususu influence et mimi na kisi. Mutumususu à cause de la déception. Mutumususu à cause de l'inquiétude. Mutumususu à cause de convier. Bamakambo ezan kama wezo sala ke batu bakene na fétiche. Mais fétiche les aka na kata sport yo bemeli initiative moko ke sport sans fétiche. Mais biso toyebi ke bali ava ici mabezana monzumu moko boye mutu moko quelque part avant de la makambo yango mais yo yebi biso na sport sans fétiche. Est-ce que vraiment comme les matchs benda boezo beta ndenge beta ki lobby ya RDC joueur a yeneka boepe to gagner ki lobby. Yango to sala ko éclaircir makambo po mokili monde balobi Jésus azoloba tozana monde mais tozala ya monde te kaka monde yango na Jean 3:14 Dieu a tant aimé le monde
monde yango bato baye na bamakambo koincarne na mitu ya bato ke mpo osalika mosongolo pakala il faut kisi nayebi te place nini bakoma yango même na règlement na 17 lo ya football na moni place bakomi te ke mpo moto abeta football il faut asala kisi na bible na moni place mo bakumisi kisi te eza nde sikoyo bato baye na koincarne na incarnation wana etika lokwa bazosambama mabe etika yango omoni na se révolter na ye korévolutionner makambo tokoma page ya sika jouer au football c'est bien mais les jouer autrement c'est mieux autrement biso toye moto a pratiquer sans apport fétichiste sans apport occultiste voilà. Mais sans apport, na Tokyo, pendant combien des années vous fréquentez déjà sport, nandenge yo tiki, obzui idée, il y a sport sans fétiche. Donc au fait, nganaza depuis 74 naza nandembo po biso za batu ya 64. Donc 74 na biso na commune total na 74 on a 74 nazaki na 10 ans nazo beta déjà na viva combat ya Ali Foreman j'avais 10 ans na tala match ya biso ya Léopard na 74 alors na 77 nde na komi ko beta na Botine alors tangu nazo beta nde tobandi komona ba makambo oyo wana l'équipe à quartier l'équipe à quartier mais l'équipe officiellement oyo bagingai nazalaki une équipe ya biso ya quartier ngaza mwana ba ngome na evaki mingi na commune ya Kinshasa na IC Banakin IC Banakin nazalaki capitaine na comme capitaine parce que le 26 mai 77 entraîneur ayaki te ngani na pesa ki entraînement bibanda lelo okomi capitaine tout ça baningo bazana poto ba Yves Sende ba Rife Mandondo ba Papi Bolège ba Sabe Diadi ba Fanny ba Pelé ba Zebele autobeta na bango à l'époque donc tant on a commis capitaine ti na 91 équipe na biso e kufa parce ba yaki na kisi na kati équipe ekufaki pona kisi mwanyo zaye na okapamba nazalai capitaine mais na banoke na babiloko wana te baninga na musu bazoka awa ngana tisi kobeta bale nazoka te na bukana te donc nazwa choc moko te parce que na étant capitaine na banoke na babiloko wana te donc voilà un peu oyo elekaki après wana na ekobeta siko na Sporting Club Inter et pas ya fait papa Bob Mundabi donc tant na kena ekobeta kuna 2 ans na équipe abana qui équipe ekufaki matin na stade mais na quel Sporting Club Inter tu es comme équipe na stade oui kuna wana nini 96 98 dans la 98 équipe mati batunyo sur équipe Sporting Club Inter et ça la Fureur et ça ka Fureur penza donc Inter soit zobeta monde foya tozomona ba Masudi tozomona ba Mwendo tozomona ba Bolozi grand frère ya Mbokani tozomona ba Chongo tozomona ba Maeto donc tout le monde va jouer à Paris donc va jouer rebelle au Basaki la pluie et le beau temps na Katia Clébon mais ce qui s'est passé encore là-bas mon collègue qui parlait qui c'était mais batou muso ba bana comme équipe na kisi bato pembeni donc alors il y a comme mon kolomoko joueur na biso atiaki pentacle na niveau ya bana na niveau ya mollet atiaki kisi na il faut que le contact voilà nous en comprendre était quand même éclaircir nous coach pentacle ezaki mo papier moko ezala ba poussière moko ya mwindu ezala ba plus na bic rouge atie awa na niveau ya genou na ye koti na ba na ye tamba weli action crampon ya bottine ya joueur adverse et tout y est place atiaki biloko match esili azoki mo pota moke toye lokola ngazaki doyen déjà mon ndebe balaki zala wana pona ko encadrer baleki oyo loko soko mukolo na récupérer ba Varese nyos mais na mon papier mo ekoyi na fungola papier wana j'ai prié na monde ba putulu ya mwindu ba banda wana yo bandeno ba obeta bale mozo bondela na lingala kisite donc na yaki pe nte ba petit nyos inter ba kutu na za ba joueur inter ba koma ba pasteur tel que pasteur Patin Paul
abandaki koteya bango alere wana Ecclésiaste 3:3 abima pasteur toza na chaque abima pasteur donc mbala moko namoni yango un peu suspect bajoueur bazwaki un vendredi lundi joueur wana baye na mama etala likolo evimbi alors jour yango na bureau ya Mundabi ayambaki pasteur Ezekiel Mandungu ya église la Sentinelle na Ngaba na kota Makala ndenge komonaki mais wana ezakisi badescendre na apôtre baeti na siège place oza po ezalaki na kati nte Mundabi aye kopekisa bi coach Model Ringo banda lelo kisi na équipe na nalingi te ata soki pasteur akei yo banotikala awa mpona kointercede mpona équipe oyo Mundabi aboyaki kisi période wana mais eza bamisusu en cache baza kokende donc tokendeki nango ndenge wana inter po aganye fo batia mbongo nde ezalaki likolo ya makambo nyonso donc ntango natali 91 nakuti équipe na biso ekufi 98 makambo ya kisi ebandi kala donc nazokola naye comme entraîneur soka nazo entraîner équipe na bino bosala kisi na longwe bosala kisi na longwe okomprendre yango ndenge nini parce que lumière na ténèbre ozokomprendre te bao baza engai te bao baza ya makambo na bango to bakombataka yo nde tozala okomona yango lere mosusu bapesaki eloko abwaka na match okomona yango lere mosusu makambo ozolinga basambela ozoma bato kilo bazolinga te okomona bino mona bato moko bakesu place moko boye barépercussion ezosalama kaka ya des fois moko mosusu joueur bakendaki na nganga na butu na stade divin bafuti mbongo mpo bakota basala bacérémonie moko mais nganga okutu ayebi ata kokota bale te arate 3 penalty na poto wana donc moni stade divin na ngambu ya bilima nganga wana arate 3 penalty na butu boyebisanga mpe ayese elo match mais moi arate ok poto arate 3 penalty batiaki biso 3 bi petit on a vu aux arnaud na raison vieux aux arnaud raison ta afumolinga na ça se passe comme ça donc na butu eza po batu balala donc le fétiche aveugle même la connaissance d'une personne c'est pour cela babi mon peuple périt faute de manque de connaissance comment on a fait l'entraînement na moi bon on a sur na butu to que les places ou soit to que na cimetière ou soit to que na mai donc il y a tout un temps d'histoire où vous savez qui ici les amabi mais bato nyonso ndenge balobaka coach bato nde balobaka bale na kisi bale soki olingi okoma oyebana otyaka babi ebele fozalaka na mwa lititi na yo fozalaka na motu mwa asalelako match soit na équipe mobimba bosangani babiloko wana bato balobaka ngo na banzela ozoconfirme biso ke eza babiloko ya solo na butu match esalemaka na moi mpe boye kobeta bon nabi eloko nko alinga mpe nayokaka bonani yango aloba yango ke bale ezalaka na kisi etambolaka na kisi osiko tokende na contexte moko normal mpo bato bacomprendre bien mpo motu bayeba aza bonne santé il faut apema azorespirer aza monene tokoma motu aza monene azopema te c'est-à-dire akufa mais motu oyo azopema c'est-à-dire akopratique sport pour nous pratiquer sport, il faut être en bonne santé. Bonne santé, ça faut refléter mon toit au paiement. Alors, mon toit appelle ça le paiement et ça nous amène. Nganga appelle ça le paiement. D'ailleurs, quand on a la kanimba, on a la laka, na lota abandoto. Mais où y a battu la Israël, animba raté, ala la raté. Si on n'engeni ni beaucoup de l'obake, bolongo lanzambe. Pour balobake nzamba za la raté. Apesa mon Congo na sport entre autres apesa mon Congo na football on a yebité balongo nzambe batie wapi donc mutaza na football nganga menganga ngo azana football alalaka le musu ayebi ata ko jongler ballon te et puis nganga ngo akola manoka 1-0 nana loba 14-1 ndenge vers ba gagnaka étoile disait 14-1 donc papa n'a pas la passion mbote fondateur étoile d'Isaïe papa Bessi pembele lokolo za vie
Maman du Jaboyambayo. Ah oui, pour aux 80 ans, yo kutu ozoe bisama makamboyo, nzamba pa molo parce que biloko yo ezana tina monte. Donc vanité de vanité. Diable ayaka corroder tout autour ya talent. Comment se fait-il to c'est l'entraînement admettons de 14h à 16h? Oui. Boya koloba na biso le souk il faut que na cimetière. Quoi faire encore? Mais on a besoin de kabiti, vous voyez, qui t'a besoin de kabiti, si vous voulez, au salani, bazo ya na position nini. Bon, que nous avons un cimetière, la yébité. Parce que tout ce qui est dans le cimetière, le fétiche avec le même pongi. Parce que nous devons respecter le 24 heures. 8 heures de temps de travail, 8 heures de temps de repos, 8 heures de temps pongi. Mais bateau, le cimetière, na une heure. Dans la conséquence, le cimetière, il y a un mythique à Bango. Tant que vous avez évité ma camino, vous avez dit que vous avez un cimetière. Il y a le rôle de na Zamba. Nous avons un joueur na biso que non, vous avez battu les bosseurs que nous sommes na source. L'équipe est qui est na Kimbola. Mais à ce rôle, à sa Sambo. Il y a un diplomate à Fongoli, à Bimisi Babouchi, à Pélissi, à Pessimon Bapoudé, Poudé, on va avoir joli soir. Voilà. Par après, bas à votre besoin de nos soukola na source. Qui vous dit que binon de vous avez besoin de nos soukola na source? Pendant que Kengela qui a monté. Au Kengela qui a monté. Est-ce que maman douche? Mayo bana mana robinet bana ton yango ezo makati siko. Mayo ezo le kana mo bana 5 heures yango ezo le kati siko. Mais ndeni bino bo s'assurer que ça binon mais ba jo ba kata ba pongi bana mki deuxième sous 3 heures ngam na ozamuta liboso. OK, maïzo kouli. Aveuglement. Le fétiche aveugle. Donc, ceux qui ont la Biloko, mais la Goye Bissau, avec l'homme né en 1935, 2024 ou 1935, n'a qu'une seule coupe. Dering, 2024 ou 1936, n'a qu'une seule coupe. Et on a un vous êtes si qu'on a des rings. Dans un an, on a des rings. Non, c'est vrai, Bappé Singa Yango, si on a coboyate. On aurait reconnaître on aurait pu, Nzamba Pamolayo, Maman de Nzamba Pamolabino, Madame Bin Nzamba Pamolabino, Bino Nyon sera gilet qui m'a Nzamba Pamolabino parce que on aurait reconnaître que coach a qui cité, Mubimba Oyo c'est honoré à Outeng en Afrique d'ici, coach n'a eu qu'à Makambo Oyo, vraiment passer mission. Na survêtement wana donc ba Jojo ba ko bisaka le côté même yé petit au shore na mbonda zaki joueur na ngai ayebi ke coach aninga akisite lelo zo pesa ko mbonda na poto donc ba yebi ba romi oso nde mona ba tu nyonso nga na formé na bimisi ba pasteur na bimisi ba médecin na bimisi ba juriste na bimisi même ba journaliste donc pona koloba makambo kitoko oyo batu ba pratiquer autrement le sport parce que tous en a avant, pendant et après la carrière qu'est-ce qu'il est devenu ba relaxon s'habiter na sport tout le monde a battu les ba boya kaka ke sport football bobé tete pendant qu'il est belé tout le monde a battu ba rugby tout le monde a ba boxeur bazali ba monyo so baza ba sportif pourquoi kisi et kana maka na battu ya ndembo te kisi za na ndembo te soto zo ba lelo le sport sans fétiche oui la banzi ba dangers énormes na ko pese exemple ya lelo pasteur monene Georges Foreman pas azaki né d'une famille chrétienne. Mais Foreman, Apollo, na 74 ans, Mohamed Ali. Ma botte là est titre. Alors, ça la vie, mon ezaki tinate. Famille c'est pas là qui na Foreman soudé. Foreman a comment eko kanela aboma Ali. Mais Foreman zamba benga na mongo George. Le Foreman a pasteur. Makambo isa na kisi. Kisi ezaka na balité. So que na ba Vodacom na ba société ya communication makambo ezali ya mabe so que na ba banque makambo mabe ezali so que même na ba société publique makambo mabe ezali likamnet ya homosexualité et ça partout et comme une monnaie courante c'est ça na sporté
mais na sport nde qui se beta ma trop tout monde ba beta ba tennis to yo karaté asimba qui se passe la match mutazo sala judo na ye to kete ki asala ki po ko isa muninga mais na match de ka to yo kaka kende ko la le panga ngende jaru de la point c'est pas du moi tu n'attends pas comment voilà bato baza na ville ya Kinshasa ba judo ko ba koma ba soni ba yebi ba boxeur ko ba koma ba soni ba yebi ba karaté ko ba beba ba yebi ba sportif o ba beba à cause ya kisi ba yebeza ba misusu ba voyager à cause ya ko céder corps na bango na homosexualité donc kisi ezaka te ko bomo oh oui mais tant que ça la tricherie tant que ça la corruption ezaka ba mayena mabe ya diable tant que ça la complaisance ba doit préparer match pour ba gagner yo non boti que la bango eza complaisance. La complaisance c'est ça mayele ya mabe ya diable o ya yenango bato bakanisa ke qui sezaka na bale eza partout na monde voilà na domaine nyonso qui sezali bakosenga yo bamakambo ebele ya omoni ba répercussion mingi ezoya après carrière ya moto avant pendant après bilo misato wana il faut ça na très attention nabandi muto basengi mama na ye bomaye muto basengi abimana mama na ye ah oui muto basengi abimana muto alibongo wana ba condition wana nyoso ka kisi ndenge eza na kisi bimane bembe la ta caleçon ya ebembe ba conséquences tout un tas d'histoires de ba conséquences ya mwana et après qu'est-ce qu'il est devenu oui lelo bato nyonso baza na ngambo kisi baza ba pauvre spirituellement parce que ngala ozana mbongo te mais je suis riche avec Dieu oui donc nanzambe naza bien olala pongia bien mais mutu mususu alalaka te akolala te parce que azomona lokwa netika bakwa kozwa ah oui mutu mususu bakineli yo bana nyonso koye kozala na bango na vie bakei akoza fikisi mais lobi otika carrière obimai na maman na bino mais lobi ton carrière aussi là obenga maman na chérie ou bien maman obomi bana o po bana ba richesse bana nozo boma bango po oganyaka po bayembela ko na stade mais lobi okoma na 80 ans ndenge papa na biso besi pembela komi okoma na 60 ans lokola ngai bientôt le 6 octobre okokisa 60 ans mais tant okoma na 60 ans richesse nini okopesa na bato lelo oyo bana so teka lelo nga aza lokola ndenge balobaka la plus belle femme du monde donc c'est que là na bimisi bato bakomi bapasteur question ni ekibanga pardon coach ntango sikoyo ozosala nzambe na bato oyo tozala na okombati soko otambola tozala na bakomba na biso personnel yo oza na monde ya sport mais osala nzambe bitumba wana olendi nango ti ozokende 60 ans de 10 ans 60 ans osali 50 ans osalelaka makambo wana 50 ans carrière sport opema ye ndeni donc nga naza mwana papa kelani le patriarche oyo bazalaki na badi na bala nazwi baformation lelo naza na maboko ya pasteur Stewart Longoli ya église évangélique pour le salut des âmes donc toza na bapasteur oyo tomitikaka te parce que loka pasteur Bernard Mbiti Masamba ye aza koencadre toza na bapasteur Biola Guy Biola baza na kati ya encadrement toza na bapasteur oyo tozotravaille na bango yango soki totali lokola pasteur lokola Soni Kafuta c'est un ancien karatéka azali koorganize bakomba totali pasteur Ngalazi azalaki joueur numéro 9 ya Dragon totali Dayo Samuel c'est un tennisman donc même ye mon pasteur Stewart Longoli c'est un ancien karatéka ceinture verte toza na icône ya judo na barumbu pasteur Mukuna Wankuna Antoine awa na barumbu aza pasteur oyo abunda na judo abunda na kisi te mais na judo kisi ezali abunda na kisi te soki na rond point ya Kabinda Flambeau okomona basala ye ekeko moko wana ye wana maître Mukuna 8e dan lelo toza na fierté ya Kaka le brésilien évangéliste Lucio pasteur
Tarib Ouest, pasteur. Donc, au sort, l'élo récemment Fernignon, pasteur Azana, équipe na El Hilal ya Soudan. Donc, Azoteya, Azobeta. Donc, si on batouana, baza va serviteur radier. Pour biso, tokende wapi. Pour soto ke place à Molili, et vous allons ga likolo la lumière. Donc, lumière dans la likolo, il y a ténèbres. Oui. Donc, voilà. Mais, coach, peut-être il y a une école de foot. École de foot, il y a des parents qui se soulevaient et premièrement quoi, on est quand on zongi lango, on le baki que batu bakomi ko balusa ba deux fois le ba komole ba komo ba deux fois mais ba parents mususu pe ba kinaka kotika bana na bango na ba de foot a kende koyekola bale po mwana sepelaka nango mususu pe eza dona ye balingi ka bakolisa ye na baécole de foot wana encadrement bacoach wana babebisaka bana. Est-ce que ça bien komema mwana na école de foot et à boire et à manger biso toye on peut bien biso ye malé mais on aura des écoles chrétiennes de sport, on aura des écoles chrétiennes de football, on aura des écoles chrétiennes de boxe, parce que les serviteurs de Dieu, dans la boxe, dans le judo, dans le karaté, un peu partout. Tout ça, c'est école. Donc, tous les chrétiens bérés, la bonne mœurs, comment on doit vivre dans le sport. Après, Mathéa, tu dois pratiquer le sport. Pourquoi? Parce que les maman, Azana Winze, Azoteka na Gambela. Papa, misale koma passe. Moi, na keko beta bale. Maman m'a dit, papa, bale ya nzambe pe zalaka. Donc, ozomona, ba incarner donné. C'est pour ça que nous voulons écrire une page nouvelle en sport dans le monde. Tokotambola partout pour évangéliser Makambo. Parce que tant moi na devant na ya ko professeur mo ya mathématiques ya ko pesa cours na ndako na yo. Il faut pas pour ça suivre pas pour est-ce que professeur zo pesa na cours ya solo. Mwana azana mutu moko boy. Même na université il y a initiation au moins na niveau bazo na ba initier mwana bondoki moko boy. Bon mwana na yo na école o ya zali somolo paka. Éducateur au bazar. Est-ce que ils sont na makamu ya malamu ya bonzambe? Pour que tu sois yebi makamamabe à partir de mentor na bango voilà toi à partir de coach na bango ah oui ba coach musu ba senga bana mon ah petit peu ça là to no luka match si mwana mukwana ba mwana otala match mwana zui elo mwa bwaki na poto ah na lokoti ya mona moni mbumali desu ba tie pengle na bengi mwa tu mwa coach na ah mais bani ndeni bwana opesa bana biloko babwaka na poto mwana mkibu na mwana 10 ans bani ko initier mwana musu babimaki na ye na stade place à ça entraînement mwana 10 ans coach abimi na ye oh mwana comme na ndako il commençait à crier papa tu mais qu'est-ce qu'il y a ah papa notre coach azola ici tu vois donc ya moni toye na makambo poto changer un peu la façon de voir les choses et ça makambo sika mon peut pas sika faut battu ba s'accrocher na moi toza na petit na sur judoka azwaki médaille de bronze famille na bango papa na bango akufa Pierre Kalala abina coach le rôle na kisité encadré bana na petit on azwaki médaille de bronze na judo baza awa na barumbu bango na ba José Kalala le premier vice-président du Sénat bango to beta na bali na bo mwana déjà na gama mais sikoyo eza na judoka mususu Scorpion Bompo hier zoka ba judoka kuna ayeko bunisa bango awa ensuite awa akio bunisa bango kuna tout ça pour na ko tombola sport na biso mais soki lelo mutaza na makambo mabe na ko pesa exemple mo batu mo bakema to eno bandeka maya kala mute mais maya kala mo le kanté ndenge yango baluki na muka ke baluka ka mai mokwana bandeka te so yena ndenge akauka atukata mo ko makiti na bis soki ba sauter so jouer mo akoyeki o to so banga kole mais biso to kina beta la boma batu bi stade ya sokol biso inter to kina beta na boma to kleka pont na o batu baleka pont to leka to gagner pe fufu ba biebele ozomo donc ba kopeso ba mobe komoko oyo e ko semble difficile leo na za champion munene ya tennis de table
Godel Okita Scott, Azana Kinshasa, Azana Belgique. Mais abeta ping-pong sans fétiche. Mais lelo, sport ping-pong. Na ebite so les années na tango bango abeta ki na ba Claude Chipamba. Na ebite so bango abeta ki ndengwana. Parce que ya que avant d'aki ne poto akina na Suisse ko beta ping-pong. Tozana batu ebele oyo to sali sport autant to okola to eba ekisité. Mais bana mouvement ne ya yo ebisanga président banda ndé na obi avec les bana obimisaka mbongo na fétiche. Banda bine. Bozo bimate. Botika te. Faut botika na bino. Na place où dépenser ba mbongo, bozo dépenser ba mbongo, batu bazo kufa, batu bazo perdre bana, batu bazo zanga bana, batu bazo zo ba choc atika carrière na ye, atika na choc moko ya libela. Ya mwana na organisation toza na mokalate. Organisation eza fondation mobimba, eza ka ba joueur, to il faut ba tout ba département nyonso ya sport. Toza na kati église ESA, nde to ko organiser milolo minene, batu bakolana na ma télévision et vous la journée de sport sans fétiche. La discipline nyonso ya ba sport bazala baya koyoka mbela. Soki ozaki délivrer les serviteurs de Dieu seront là pour na bondela na batoyo babunga kinzela. Et puis muto azana to bonde pour na 4 types de personnes. Muto azana na bakisi. Muto akena bakisi. Muto alingia kende na muto azate. Moni 4 misapena nga oyo. Mala muto azala na bakisi. Muto azala na bakisi. Muto alingia kende. Muto akena bakisi. Muto alingia kende. Na muto azana kisi. Au moins muto azana kisi te ba ko influencer na muto alinga kende. Muto alinga kende ba ko influencer na muto akei. Muto akei ba influencer déjà na muto azana bakisi. Au moins misapena nga 4 ba nyonso ba ko moko. Po musapio so ezate. Tala 4 de ça. Mais ils sont en train de na okoma bien, na okoma. Donc ils ont tokende wapi koiba soki bakangi biso ngaya ngalite musapia. Les coachs comprenez. Donc je suis avec les coachs, on parle tellement de sport sans fétiche. Bon mais ça na mo déjà mingi mingi to bana ro les kana mo to bana sola ngo akobana ko tel ça biso ba conséquences ya bakisi ba mabe o nyonso les na monde sportif en général atteint na monde ya ba vie na biso parce que c'est un homme de Dieu il est pénal mais abenga des prix kala coach siko agence wana za ba tu faut ba ya ko intégrer to izana nous les bandeli pour comme da aussi ne lingue pas sire toza on est bandeli mais kozwa biso eza l'église évangélique pour le salut des âmes eza wapi donc toza na sur Kabinda avant comme ba komo au mona à gauche na yo église mo bazo tonga temple mo bazo tonga toza wana mais mela toza chaque jour so za na besoin na nga ozwa contact ma place to leki awa coach naza bon moi peut pesa numéro na yo te donc numéro na eza yo peut contacter yo plus 243 9 94 96 40 45 plus 243 9 94 96 40 45 naza na Barumbu naza na Petro Congo na Barumbu soko na avenue Maluku numéro 25 en diagonale na maternelle ancien Rombo Bozwanga soko na Petro Congo na avenue mission numéro 3 en face na Don Bosco au côté à droite au moment dans deuxième parcelle à gauche donc en face na chambre froide à Don Bosco après juste l'abattoir en Gombe avenue Landi Nazawana donc toza a pour sauver ba en passer bible zolo bananga aller partout dans le monde fait toute la nation mes disciples toza kaka na nte bino ba bon pour boza kuna so boni makambo boyo kamo tokoya na mola boss Nixon boza kuna tokoya piso ba joueur na nyonso boza na mola coach na bino yoyo so bobongisi tokoya Serge Musekedi yo les États-Unis kuna okoma chroniqueur chrétien tozali tokoya mon grand frère pasteur Thomas ngana landio utikela nga libele makamu oyo bolingaki yango oyo Eric Mangi boza tozana bino elongo pona kobongisa makamu nyonso oyo sans oublier Wador Mutasi na Allemagne bino bozo représenter biso na esika bozali quand tu as un peu ça batubaya ba soutien to batubaya ko intégrer ozaka na posa ba sport ce qui vision ezali ndenge nza mapesa na pesa pe ba provision donc tozobenga ba serviteur de Dieu nyonso surtout ba jeunesse ya l'église
parce que toza na la jeunesse na kati église babimaka basantu mais soki abimi babi ke bazosa détection ya bana bakende na demande conditionnée na homosexualité akotala akei ekomi agence ekomi agence papa maman nayebi te so papa bakobota mwana obe maman bakobota ba vrai faux oui ole bazala ozata faux vrai eyokomi vrai faux toza na besoin ya fondation maman Denise bokoki koya vers biso fondation Antoine Tabala bokoki koya fondation maman La Fontaine bokoki koya fondation Elikia bokoki koya bafondation Ezebele Ron Bimwala bafondation Boba Miso bokoki koya kosoutenir makambo oyo toza na besoin na bahomonerie sportive na bahomonerie chrétienne epai ya paster elisika mosi bio oza homonerie akambaki bahomonerie nyonso jeunesse ezali bokoki koya vers biso pasteur mon parrain pasteur Tongo Jean-Pierre bokoki kozala na one up epai ya pasteur Israël Sembe kuna na arche de l'alliance bana mike baza na posa ya vision ya sika na sport pasteur Misha bokoki koya archi bokoki koya kosoutenir makambo oyo ezosala ke makambo ezala malamu etambola malamu donc toza na posa ya babailleur de fonds hôtel de ville gouverneur makambo yango oyo vision ya sika na sport na biso ministre ya sport bino makambo yango wana botala biso boye te boya to sans oublier les bembistes qui se respectent papa René Bonganga makambo oyo bino bolingaka yango oyo epai bato ya René bazali papa Issa Saïdi na États-Unis kuna lisusu toza na ba Jérémy Matondo toza na ba sponsor ancien karatéka Kiala Gabi Kiala oza kuna bokoki ko soutenir biso na makambo boza vraiment ebele baninga nyonso na kola na bino boza na Poto boza na Argentine boza na Allemagne boza na États-Unis boza na Gabon na Zambie bobo angengwa oza na Zambie Awaz Meda na Afrique du Sud mwendo maman Marie-Jeanne Gimala na boza ebele oya ko soutenir vision ya sika oyo les sports sans fétiche pour que tout arrêter hémorragie. Moi, peut-être qu'on a fait sport sans fétiche na Ematipe Stade équipe nango efongwami bakomi pe na agence à karaté bana pe ba yekoda ba basketteur ba basketteuse ba ye wana des projets na kati to projet na kati ya sport sans fétiche pour toza na ba maman basaki fierté na biso na basket na époque ya Zaïre ba maman lingenza balonga za petit poisson ba ifolo ba kamimbai bango nyoso sans oublier ba vieux mana lobilo mbungu tex kalambai kakoko mayanga kidumu kibonge bwango baza 9 léopard batikali baza totanga mona miseke 9 bancien wana okoya bancien on batire ba loi ba Chabani nonda boza ebele boya ko soutenir eloko au lieu to que ça anti-valeur kokende ko sa corruption eza anti-valeur or soki totangi version tokochite ne vous inquiétez pas du lendemain car le lendemain aura soin de lui-même à chaque jour suffit sa peine ba peine ya kisi ezali na mokolo ta mazoloba maudit soit l'homme qui se confie à l'homme mais ton version tu es non na passeport yo tela la nani otela na nzambe yo tela na moto natalela kaka yo Yesu mais so mutu de abeta déjà bali amesane na kisi abeta da bala mesana na kisi yo te yatika akozwa pe formation na ye pour comme un bon joueur to fatiga ka sport akoma coach la yo donc pour nazo bango chacun de nous azana et après sa carrière question mon gars na biso maman Edwige qu'est-ce qu'il est devenu bakulaction misabi comment na balabala qu'est-ce qu'il est devenu Aujourd'hui histoire nous quand a passé nazalaka mais après penser après et bota makambo susu même bazoba et après cela Jésus traversa l'autre bord de la rivière donc après la récréation bateau battant dans le collège boto waka prenez une feuille après la récréation prenez une feuille que fait-on pour multiplier le nombre entier par le nombre décimal on déplace seulement la virgule vers la droite donc 17,7 fois 10 égale ça c'est passé donc je déplace seulement la virgule vers la droite
Au moins, besoin de temps, la classe beaucoup bien. Après la récréation, prenez une feuille. Oui. Après la récréation, prenez une feuille. Après la rentrée scolaire, qu'est-ce qu'il y a? Avant la rentrée scolaire, pendant la rentrée scolaire, après la rentrée scolaire. Donc, vie à Montignon, c'est ça, et après. Donc, c'est que Moutousso a décidé que Atiki Naï va féticheur, qu'on consulte Banda Kwaba Marabout, à lobby, à la nani sport son fétiche, à yé bébé non, mais Azana Posa Betaka Bal, qu'est-ce qu'il va faire? Azana Posa Zaneka basketteur, Azana Posa que sport naïe Atika de, mais à Kendaki na Momingi na Kisi, formation peut Banda Ozoa. Oui, bah, au côté d'affermissement. Parce que na journée, on a. Tu gagnes parce qu'il y a des âmes qui sont égarées dans le sport. Oui. Et il y a beaucoup de sportifs qui sont dans les noirs. Ils sont égarés, ils sont donc, on a récupéré les âmes qui sont égarées, pour sauver les sous qui l'aiment sous la tika qui met azaki ba cérémonie à sala à zone étant ba sala donc c'est encore possible à bon moment au moment où à partir de la journée on a na Jésus na mbeto hôpital ne na tika kama be na prison ba poto oketi na prison parce que monéré à prison mais biso on a monéré mon sportif donc on est partout na ba jeunesse à l'église na ba école chrétienne. Il faut travailler dur parce que la jeunesse n'est pas à mon boko. Parce que ceux qui m'ont déjà incarné que qui c'est la canabale pour le moulamo, ils ont mis sa perte. Il y aura des affermissements. Tu vas voir, beaucoup appellent le rôle à bisou. Au moins, la cimetière, j'étais comme vous. Nous sommes déjà à la fin de cette émission, coach. Il y a le besoin de mettre ceux qui citent quelques salutations et je vais clôturer pour tout le monde. Vraiment, Nabandi Kopesa, mon épouse, maman Zizina Lupini Lutete, Basalam, bonjour maman Zizina. Banana Dorcas Lutete, Ketia Lutete, Jimon Béni Benjamin, Bino Nyoso, Basina Bisso, Gaët Lupini, Annette Lupini, Nelu Lupini, Olga Lupini, Bino Nyoso Lupini, Grand Salam. Tolingi Bino Mingi, quartier Nanga, quartier Mangousso Bonabarumbu, Grand Salam, parce que vous avez ébélé. Vous avez ébélé. Vous avez formé des joueurs ébélés, vous avez pasteur. Bino Morandangai, coach Odel Lutete Ringo. En tout cas, mettez la main dans la pâte pour que l'événement, il y a 60 ans, il y a 50 ans de carrière, bientôt nous allons fêter coach Odel Lutete 60 ans d'âge, 50 ans de carrière de football. Vraiment, ça s'est fait. N'est-ce pas, maman? N'est-ce pas, ça s'est fait toujours. 60 ans et délai, commenter. Joyeux anniversaire d'avance, mais merci. Il faut pour la cadeau. Merci beaucoup, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On a remercié le Loté Rosa Benza Babé. Merci pour la confiance, papa. Le pasteur Bu, merci beaucoup. Je salue aussi Christelle Foutila, bisous à toi. Dieu Moupéza, des gros bisous. De la presse. Pourquoi pas mon fils que j'aime beaucoup, bébé Tine de maman. Et quant à moi, je vous dis bye à la prochaine. Restez branchés, commentez, partagez l'émission. Borozala, Desité, Tikalana, Ago, please. Bye. Bienvenue sur Ago Plus Matin, au rendez-vous de l'actualité, le social, les décryptages, le sport. Ici, nous parlons de tout. Ago Plus Matin, le rendez-vous de grands, le rendez-vous de ceux qui aiment l'information. Vous informer, vous former, c'est notre mission. Ago Plus, votre agence de grandes opportunités.